quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, ya Sika. Avant que Bandele Tongame Vongo ya Sika, il y a un moment que Congo ya Sika, il faut s'imposer dans Katsa Mikili. Congo ya Sika, c'est super. J'adore le Congo. Boyezalate, ya Boyezalate, Maurice Premier, awa na kati ya Paris tombé, masolo, bokotu nanga lisusu naza wapi, na uti Château Rouge, boyebi kelelo, ngia mama we ranson na bimisa ki sing na ya fin de l'année, yinda ki mabe, en même temps pe, naza invité d'honneur, na maître Francis Botamba, double babord, double maître, donc double maître tokoye bango lelo ezalaki anniversaire yaye, ezalaki anniversaire yaye na kuti ba maître nga kuti na bi kamune ezali awa vraiment ba maître nzokande ba maître balingana kaboye, nzokande ba maître bazalaka boye, ya solo ba maître ba ko vivre parce que discipline tokenda ka sport et puis ça rabiso vraiment esprit ya amour, esprit ya travail, ya kovanda sika mona baninga lelo ba ko soutenir ndeko na bango maître Francis Botamba, double maître, vraiment na anniversaire naye. Eza anniversaire naye et quoi kaka le 24 jour au mokili mobimbezo ko fêter. Donc ya fêtaka na mokili. Donc ça dit que ba catholique, ba chrétien, partout banamikie, donc eza fête bana. Donc ya ko laksa bolenge, ya bo mwana naye na kati ya Congo, ya sika votre site. Moi c'est Maurice Premier, le Diego Kao, le boss journaliste juif. Na minute où je remercie Maître Cobra au hasard derrière la caméra. Maître Cobra, humble serviteur. Ya serva kabatongo za la grand. Est-ce que na kacha ba problème? Maître Cobra. Et bongo akei andengwana avec Marcolo Gracia. Akei wana orozwango wapi? Bongo garçon sourire. Orozwango wapi? Boga. Bongo ya solo Kevin Azalaki à la pointe, Kevin cœur d'Anir, a bien insisté d'Anier, Kevin Danier. Faut insister pour n'aller tous dans la faute parce qu'ils ont les lagas comme moi Danier et Bima. Donc Nanenga il s'est quitté. Alors vraiment Kamba immeuble Azalaki Azaliawa, Azota la bissa lui a remonté la tête parce que déjà Aza déjà donc il y a que CP là. Donc ma solo iji forme. Donc na kati ba mboka oyo so ngomo na makamba ba forme bitendi ya kusomba na ya koteka na ya kolata contacter na kati ya Congo ya sika, contacter Maître Cobra, contacter Papi Bouzi, contacter Bienvenue Dedo, contacter Francis Fiston Matundu okomona masolo ngezo zela la patrona Kristalova bango nyos équipe ya Congo sika na kati ya Paris na pesimino ba mbote, mais il faut toujours qu'on respecte Francis Botamba oyo toye ko fêter anniversaire naye abengisi Maurice Premier bande ko bazali awa ba journaliste ndenge na ndenge oh je respecte comme vient nangai donc Cléboa je le respecte parce que batobana masolo biso dans polémique té nous avons un respect na ba kolonisto Dani Tinami je respecte ba grâce Simbizi bino ba mbote parce que biso zali Congo ya sika changement de mentalité amour et les cas malobana ebele. Merci beaucoup, je reçois pour vous l'homme qu'on appelle Francis Botamba, double maître. Francis. Oh. Comment Tranquille, comme tu l'as dit, tranquille, est-ce qu'on est à l'aise? Tranquille, posé. Aux à l'aise. Posé, tranquille. Donc pour ça, moi, les bossons, moi, mon boga, mon beauté, mon nengezo glissé. Donc, aux à l'aise. Tranquille, posé. Et c'est un anniversaire là. Vraiment, c'est un trop parce que déjà, bonsoir déjà à Mukimo Bimba. Et c'est un trop parce que nous avons bakisé Mbula Moko. Donc voilà, il y a les anniversaires Nangai, ils ont le 25 décembre. Donc nous avons le 25 décembre, on a vraiment Noël, il y a Francis Botamba, nous avons le 25 décembre. Nous avons un sentiment trop talaka comme Maurice Premier depuis la Scandinavie, les rois de Scandinavie, il y a un invité d'honneur, il y a vraiment juste pour l'anniversaire Nanga. Donc vraiment plaisir à trop. Les restes
pour développer une émission pour comprendre. Donc, Congo Sikengembela avec Maurice Premier. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Francis Botamba, double maître. Joyeux anniversaire. Nabi ke ba champagne c'est sila qui donc ezakoya commande ezakoya to lobi que bazo c'est la surtout les kanzela donc ba sentiment ni nous en vraiment obengsi ba maître na ba maître ba musu ba taka ba maître pour nani. Non mais c'est tout à fait normal hein, tout le monde est Fabrice Abala qui a bien ses héritiers a bien ses collègues né ba musicien. Donc voilà les anniversaires na sportif na maître ben ici pe bawa ngai batamakasi baya ba jidoka donc toujours quoi mettre Cobra azana toujours quoi Kevin Cardanière toujours quoi neti Gracia Makolo toujours quoi mettre Kamba immeuble toujours quoi Iji ba forme toujours quoi neti mettre Kishinga Pemba toujours quoi mettre Dino Kishinga Pemba toujours mettre Barabas toujours Robingele et tous les kofs Mokao mettre Sedao Goshi mettre Sedayoka mettre drapeau ya Pembe cheval blanc donc Tobo Sanité Taïna Bomei Wendal donc Mousseï et en plus fils de l'homme donc voilà on a vraiment à sentir nanga vraiment vraiment ya Katia ba mettre Churambo même batable baza vraiment groupe Talibi sauté donc voilà. Vraiment on a pu en profiter comme ça va mettre nous sur bambote va mettre donc mettre dagger na peso bambote cœur de lion va mettre nios na peso bambote biso tozali wana au milieu du village pour na bino sur ba mettre parce que bolingo l'acceptation discipline parce que ce qui discipline exact biso mato tengami alors to linga kabino ya trop beau ça toujours na amour na bino mais na ebi ke yoza ko chocolat au lobby qui 2016 déjà au commis vraiment responsable oza engagé ba makamuna eza bien olingi susu na kati ya basalité te olobi ke oya kala etikali na kala nango oya siki ya na sika nango olobi nini vraiment zaka bongo nga vraiment na pardonner bato nyo surtout balinganga te na bo balinganga mais nikolo baté ceux qui Francis Botamba a pardonné azayuma non nga la j'hésité so betinga batana gauche na beto na gauche mais c'est juste na pardonner na lingi souté ba makambo ya kala et kende to kuti 2016 nzamba bakiselinga mbula moko donc ça veut dire que il faut la respecter makampo nzambe abakselanga les sous abakselanga sous mikolopo donc voilà quoi donc mettre pagi senga MG après ça nga toujours ba conseil ba mettre le bazo ba mettre kamba ba ça nga toujours ba conseil ndeti maman nga botinga maman Nimbobo a conseillé trop on a intellectuels dans les camps bande de l'école natanga na école privée catholique et donc voilà les abablo mususu moni qui peut-être sotozo bunda banini tout ça les a parce que tous amis bali moni no quoi solo vraiment mututu alika na étape ya bunda na balabala tout ça c'est tout à fait normal en plus nous on est des sportifs entre nous les sportifs ceux ici to bunda mais si on a côté na civil moi jamais na ko lingana simba civil mais si on a bunda sportif c'est tout à fait normal ingolo baté que na voyou c'est entre nous les sportifs donc voilà c'est par rapport à ça papa na RB ba conseiller nga trop oui c'est bon ya kitoko ba sagesse zo lo babo ifmezo laksa ke bongo mutu eza ko sala mutu vraiment eza ko sala alors météo kiyoki to moni likambo nini na mwana mwasi oyo là je le salue les arazu. Hein? Vraiment, en tant que collègue à Moussala, en même temps, bien sûr, je suis responsable. Hein? En tant que boss, mais à sa collègue, tout ça, comme ça, la moko, tu as vu que tout ça, discipline. Problème, nous en a quatre mois, moi, problème, nous en a un na moi, Sangwe Panzani, moi, si boé, kande ya nini. Déjà, première pour la banda, on a jeune, je suis jeune, na ba polémique tena za ba polémique na ba maman mibimba to ba papa mibimba na bengio depuis Scandinavie oye makamba anniversaire nanga oye vraiment pour tout développer mon anniversaire aux invités d'honneur pour talaka kayo vraiment le roi de Scandinavie donc Maurice Premier donc mingi ya olobezate donc oye c'est leki na bangi mutute naza mobali naza vrai noko mais to yima ka anniversaire nanga donc na fa na ba mettre auto moni ba mettre ba alia ba mettre ba botte la bino ba botte la mettre ba alia ba fandi tozo baé ba champagne ali ba whisky ezani anniversaire nanga le 25 décembre donc mettre Sedayoka yebi mettre le bazo yebi hein donc mettre Nyamso ayebi donc voilà quoi donc rien à dire et tous ensemble, tous en famille, poser ma question, on répondrait. Vraiment, est-ce que bino ba mettre à poto? Parce que émission o ezali ba kolo poto.
émission vraiment to créer ba kolopoto betami na na Finlande, betami na Danemark, betami na Suède, betami lisusu na Autriche, place Gilliana Antonia Vandaka, et betami lisusu masolo on na Suisse, place de Londres Vandaka, vraiment de Londres calamité to solo là batu nyonso wana bayebi ke bakolo poto bino oza bakolo poto ya ba maître problème ni bosa nango ba maître ba problème nini to éviter problème nini. Non mais en réalité il y a pas vraiment ba problème nango te maître CD alamba yebi maître CD médaille d'or pas yebi zani. Le problème c'est quoi, nous on est des sportifs to uta Afrique to évoluer en Afrique to zala ba compétiteur netinga banda judo sport nanga na âge à 4 ans na bando sango liboso ndere ya ba G lokwa lisanoti na ndepé na évoluer na champion du Congo la judo, champion du Congo la lutte, et en plus na sala championnat d'Afrique à zone 4 et na ancien judoka équipe nationale à Congo. Et c'est juste moni ba jalousie monsieur za ba judoka to kuti na poto moni bango bazo ba chance so jouer à championnat du Congo moni na poto po ma champion de France c'est ça mkoa. Donc voilà, et puis bango bazo ba chance na te biso to na ba chance to ba champion national bango bazo ba chance wana te comment vraiment jalousie mo biso ba judoka au tout Afrique na bango ba judoka to kuta na poto ba évoluer awa ba mo aura moi jalousie ba comment mon aura ba konji biso nga za la victime ton ya kasika na la victime mundu ki mena bi mundu ki ngo ko boma na ngote za ka intimidation moni ba moni mutu mo yesi ka ba intimider masa na nga drapeau ya pembe aya balakisa mbeli asali une semaine ko tu lo côté ni mukanda ba ko mo bundisa ye ba tube mbeli ba boma ye. Donc ya mo ba séparation comme ki biso pe to za na ko na biso etant que ba judoka to Afrique battant des risques hein sentir en Zambie et les Indiens. Donc bango pe bana ko na bango guerre ezate mutu na ko na ye mutu pesa mutu mbota zate mutu na ko na ye parce que tu es bani ba niveau moni ba niveau to bani moni mettre za ba paqueté on comprend cause no ba paqueté ni mettre za mutu et puis mettre biso to ba compétiteur bango ba vimba ba paquet ba lié ba meli ba tie ba nini tout ça mais biso on est des compétiteurs biso to ngolo ba compétition tout ça vraiment ba vrai champion ba champion du Congo tous les cas na équipe nationale pour ba jouer une équipe nationale faut un champion national. Yamboka no po bazwa une équipe nationale ngala liambongo à l'état et donc judoka équipe nationale. Donc tant yoza judoka mo sentir bleu balatio sentir noir na ba club ba congolais à samedi dimanche bo sali sport samedi dimanche après boki bolien tabala libulu bo moni civil ba bolanie mbang bo betie o biso ba maître non maître ngala te ngai ni na boye na betaka civil te ngai na beba na ga na ba sportif so za sportif na mon rôle comme problème tout silani wana vraiment nzambe bosa nzambe yebi ki ya za sportif alo bakaza sportif ngape na za sportif tout ani donc tout silani esprit bien mais sinon tu eli makamwa tu te ma fête na ngai vraiment to ma moto na yebi ki na 2016 séparation ko sila séparation ezali toza ba frère toza na makila moko boningo na bino nde ko sala ke masolo ekende liboso vraiment anniversaire na yo basweni nous en avons en 2016 basweni nous en avons ceux qui balobi remercier do ba message mon anniversaire le bal message ni déjà un ba projet nanga basweni nanga mam nanga tunaza ouais maman nanga est vraiment animbombo apesanga vraiment ba conseil mo bien bon malgré moni biso to abana maman ko lo ba mère mo tout simplement ba quitter ti mo mikie mais tu yo ka ba parole na biso dans intellectuel vraiment atanga vraiment briganté o mutu moro mona ke non voyou non surtout cela qui voient par rapport à na sportif sur la simbi civil parce que c'est tout à fait normal là j'hésite sur betting en battant à gauche un peu sur droite donc il dit que voilà à sportif il y a un problème ben faut assumer donc voilà son a bettu le battre qui oni non faut battre la paix mon quoi oui bah qui voilà sportif faut respecter les kinga na makasi parce que ngam to betanga na le problème té na banga na tika donc voilà et ça bon Ocheke oki na tema toy nazo ka sagesse oyo il faut continuer 2016 et na makambo sika mais tozoyoka toyoki pour miso ba journaliste toza ba chercher parce que na koya ipana ote sans na la recherche oza problématique bitumba pamba oh boye na boye problème nini vraiment problème ni il y a ma problématique te mo mutu so la étoile ba bundisa ka étoile ba sala encore pour ba bundisa ngo mais biso ba te étoile to kenda ka liboso omoni mutu so azana moi elo ne mo ya nzoto ba kombe zanga raté omoni ya na onde ba okansate izaka ke biso to comprendre que ba to vivre na bango ba na esprit na bango mususu ba na esprit na bango lokola batu ba yebana kala na batu na bango
balinganaka mingi koleka bato na bango ata likambo eza oleba tia likambo na katikati bango bakotelaka bato bayebana na bango biso pe basportif o biso tokuta Congo etanke bachampion du Congo tobetana na kine biso pe tokomi pe biso na biso donc bango balakisi biso comportement wana ya baproblème te eza kaka ke maître Sedao Goshi ana bakanda mabe maître Sedao kana bakanda mabe maître Drapeau ya pembe ana bakanda mabe maître Cheval Blanc ana bakanda mabe Robingele Botu maître Churamboma maître Chimbo hein maître Toxique Nyamasole Mbousse maître Fabien maître Zamba bana ba colère champion Yuri ya osakana te ona no ba osakana te poza minute ndeza be marambe ya mabe pagi MG chef d'état-major marambeza mabe mais maître oh eza TV eza radio te ozolobala Maurice Premier le dire au cas de la presse congolaise l'homme de Scandinavie est-ce que ba preuve ezali obetana no bunana nani poto ye batanga ba kombo na ba compétition bunana nani bon bien on peut polémique tout ni muntu na so na beta so pe ba betanga na bunda ba championnat na ngana gagner pe ba grand na gagner ba maître Chesco Mpende na gagner ba maître Eglo na gagner ba Ngubuli Seki na gagner ba maître Gino Ewabora na gagner ba Massa na Ken na gagner ba Massa na ba Bintu pa bolanga na bola ba Massa na Chite Gino Maboko ye pa bolanga na beta ba maître ba cousin na ba Daril na gagner moi bato belé ba Massa na Sedala Mbappé to bunda to beta na Pierre osakana te tina mort sibiti donc voilà quoi beta na mobelé awa na poto awa ndi makanani obimo aza maître ndi makanani bon so na bina tanga liste ya munene mais ba o na tangi te ba ebiki na zalaka na bango bien ba comprendre mais na tanga na génération na biso hein ozu maître Sedayoka hein ozu maître Sedabenge ozu maître Drapeau ya pembe ozu Cheval Blanc ozu maître Pagi MG hein ozui mutambela mini mibale hein ozui susu donc na otanga kombo na ete mutambela mini bale mutatindika chakal ozui su maître Cobra ozui su maître Kamba immeuble ozo comprendre ozui su maître Balabasi balado hein ozui mutali bandi oli batulanga ba trésor use bango tout donc qui encadrement susu ba IP banini tout ça banini donc igif de ba forme banini donc qui hein ba taina bomei ba makambo yo ba la mignonne donc ba makambo donc c'est-à-dire que ba jidoko baza génération ya biso ba vena biso pe ba dadi ba koene ba ali ba maître Manix ba ali omoni wala nde vraiment ba vrai jidoka ba umsu ba tikali bon bolimbisa ngana ndenga faute ya ezaka ke non ba biso to la génération to c'est la génération na biso oui c'est leki l'état passé ne revient plus haut. kitoko eza jour anniversaire na yo to profiter kaka po boyebi ke tenza mukie to lobela anniversaire to lobela pe makambo na o vi na sportif mbala moko mais to yebi ke boza ba sportif est-ce que bozo continuer ba entraînement ozo continuer compétition na poto bosa anine boko na ba boulot bobosa ni ba entraînement beneni bobosa na ba boulot comme ka boulot poso bouloté au foot à palente tant que ne peut boulot entraînement quoi tant que ne quoi 10 ans ça ka mettre nzo ka mettre ça comment foufou déjà au monde ngane na boye na ba santé na sec comprendre na sec ça veut dire que na sala sport parce que so moni mutu oyo azaba paquet makasi tout ça ba vitamine akima mamonte donc na sec donc sec ça veut dire que na kemma na kuba lokwa vena nga toxique nyama solo ngai na sala boulot na cariste na banda boulot na 5h na 6h à midi so na 6 boulot na midi à partir de 19h na entraînement lundi tout ça la judo compétition mardi tout kena to kota salle mercredi tout ça la sélection à la province na biso ya Orven tout kena na Sera jeudi tout kena na club na moko privé club na moko et vendredi tout kena toujours à technique tout ça biso tout sélection donc on s'entraînera de lundi à vendredi ça t'écoute et puis moko pe individuel na parler na sara mo ba pompe na nga so na la muki na BTM souma oui ça pompe na ngai ba série à 50 na robeta ngom so 10 séries m so 8 séries pour dans en forme donc il opine evitaka na za moins de 80 kg ndena moins de 80 kg na lingate na lia na tonda na mela na vimba en plus au monde pe que na vraiment moulai trotté parce qu'il a 1m73 et donc voilà alinga apete ko donc ko nini tout na garde catégorie na sala avant sport na souffle d'Europe donc ton yo mo lobi ki ngala muta ba problème muta ba bitumba ça veut dire que fona za toujours pris na za toujours en forme son en forme te bo yibanga makolo na osambo ya solo le bagi ke nzote za makasi za esprit merci beaucoup tozo vraiment na minute tozo na kacha plein Paris
Ah ouais, Isaac anniversaire, il y a maître. Anniversaire, il y a maître Francis Botamba, double maître. Alors, tout le monde qui vraiment, toujours remercier la famille Matungulu qui tokos. Tout ça qu'on remercie Esther Rodriguez. Hein? Masolo, tout bon sanité pour Kiganga. Anaïs Kiganga, s'il te plaît, ceux qui n'ont prononcé avec erreur, vraiment, on appelle si yo, bambote. Alors vraiment de tous toujours connaître mais surtout comme na souka émission na biso vraiment to bikaza na ba mbote ba message à repesa et ko sala kitoko makasi sans oublier Isif ba forme wana déjà moto coopérer ba masolo kitoko ah oui ezali Maurice Premier votre humble serviteur maître Cobra et vraiment sans oublier Kristalova na kati ya Congo ya Sika la patronne na kati ya Congo ya Sika Papi Bous na kati ya Congo ya Sika et souvent bienvenue de na kati ya Congo ya Sika équipe nous ya Congo ya Sika ya France comme costaud un mot pour Congo ya Sika est-ce que vous comparez na ba setini bon déjà on a la polémique on a la bola il m'a donné des aboyés ils en aura qui non Congo ya Sika donc il n'a kiffé na donc voilà bino boye bolandinga otiti ba Scandinavie ti oye boye donc ça veut dire que donc number one donc pour na voter na bino donc voilà rien à dire et en plus na profiter au peu sa mote mingi na maman na ngai ani Momo Bolamba papa na nga RBB à bisou hein na bosanité maître Mouzé na bosanité maître Churambo ma imbattable li kofi moro kao bu okufi okoi kao na bosanité maître Cobra maître Kamba immeuble na bosanité maître Kishinga Pemba maître Lobazo, maître Kamba, maître Nyamso, la bosanité Gilia Mwaka, et bah, maître Seda Ogoshi, maître Seda Yoka, maître Drapeau ya Pembe, bâton des risques vraiment. Donc, et en plus, on a salué maître Nanga Laksanga Jido, maître Nanga Serif, il a habité sur Akoufa Tozara na vie, maître Nanga a évolué avec Laksanga Soumaramba bien, maître Richard Nyangwe, le Tour Eiffel Mokili Mobimba, et la PC sous maître Ndobo imbattable. Na bosani sous qui maître Ngambe Makumba, les jeunes maîtres Dadi Bakoyene, maître Ndongo, maître Jérémy Tingi, Mecha Kingyola, Jonathan Kisoka, et na bosani famille na ngeze belé na pesi moi na ngambote Dylan Botamba, Dylan Bota, petit frère nanga Kevin Bota, donc Kevin Bota na pesi mbote et Keren Masson, Joanie Moulamba, donc famille Mobimba ba Victoria, ba Jackie Kombozi, donc Vraiment bon anniversaire na moi qui contenu qui toko vraiment to kobi vraiment na suka émission na biso to ça ko remercier maître Cobra multisystème au continent A bibi na B au continent B bibi na C au joyer wapi au luka au joyer wapi pour système ya mystique na kati ya Congo ya Sika ba remerciement na ba service nous sazo sala pona Congo ya Sika etelema mukilendi ma France ndimande bo mona toujours ya ko kakoleza te Maurice Premier mwana na Nzambe grâce à Nzambe surtout ndima ka Nzambe ndeto sala toujours humble serviteur vraiment ko kenena nute to lobi sous merci na ba maître tout biso tozali sans distinction maître permettez biso tozana pona ko donc on dit église au milieu du village to remercier ba journaliste nyoso ba na kati ya Paris viennanga donc Cléboa donc ma biala zoro ma biala obi que système à police c'est coaching na kangi déjà 10 personnes awa yaka ko zo bango to kende donc ma solo esili ndebo moni ngai awa boko retrouver nga lobby en charge prise en charge makamusi boko mona yeba ke et salami pas ya Francis donc Francis so bomoni salami la tamboli makolo so bomoni na liete na zo babo pamba bokangaye parce que yeyo témoin vidéo tikali vidéo assassiné alobi que Maurice Premier na maboko nanga ti ba retour merci beaucoup na bande konyo so ba mettre ma respect sensei ba respect na bino surtout de bo talanga bo soutenir biso toza na besoin na bino ba maître toza na besoin ba pasteur toza na besoin ba musicien ba artiste chrétien toza na bango une so besoin plutôt ben ça be na Scandinavie na ba soirée to na ba démonstration parce que comme on a dit bosso qui mettre au ça bakata ça quoi ba cérémonie ba to ko futa mbongo pona okota ba démonstration na est-ce beaucoup ça été bo sepeli biso to ba mettre au ça ba démonstration ba ko buka ba njete ba ko buka ba biloko kaka pona ko sepesa public est-ce beaucoup ça biloko na te biso to futi mo to ko totala na pesa ide mo boye n'habiter ki ba to peli ba sepela na ngote bato ba mibenga ba mettre o ba mettre non sengaki na biso tout ezaki elo mo biso mo to organiser ngo
parce que tout le bar trop tout son a trop au lieu de bunda na balabala ne to bunda na balabala judo ezali to organiser championnat moroboye qui tournoi moroboye chaque judoka a na 200 € na 200 € na ou so 200 € ezali belé boyeta na 30 € 30 € ya participation mbongwane ko début sona ba sponsor ba ozala to louer salle to betani comme ça tu ba vrai champion parce que to le ba trop moni to le ba trop nga mettre to to ba na souté to komi donc 500 ça donc tu es to betani to ebi nana ma champion nana la maître nana epo ou le ba cause maître so babi sala ma prise mo webo sa prise te maître Debora ebi maître Delio ebi maître Mata ebi maître Baja ebi baganga ka ba maître mais ba maître te pas fil du Congo la raison. Ok, voilà. Ok, on a un message de télé, mais tu as cité, bah maître, puis tu retiens moi ndamba bongo, bah maître, vraiment tout sengi vraiment que beau s'organiser, compétition nationale là, y'a na poto total to benga to s'adhérer pour t'entendre ma solo koleka. Vraiment merci beaucoup. Nandengo sali ke nazala. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe Bongefezo Ngalano ya Sika.